Bote, bisika bozomi partout dans le monde entier pour Rolanda biso à travers chaîne YouTube no Congo Live. Oui, mais ça le no mais matali politique à mboka na biso Congo. Les lotos ali penza liboso ya prison ya makala et si ka pibino nyonso ba mboka boyebi été procès à moi mboka Vital Kamerhe ozaki penza accusé na matali misala ya 100 jours le ba dossier est commis ebele a ko samba lelo na makala. Kasi to kiti a poto zo quelques interviews ya ba militants pe militantes ya INC o bango penza ba ko loba ti lelo ba ko bela kaka acharnement na président na bango Vital Kamerhe ba ko loba ete za humiliation ba policier ba e a penza baza ko panza bato ba Kamerhe bungi bato makame zomi ya ndenge na ndenge to sikino bambola nda quelques interviews ya ba militants ya INC et puis to zongi bongo na si population qui a besoin de connaître cette véritable vérité. Alors pourquoi ce dispositif de la police, pourquoi ce déploiement de l'armée pour chasser même les pauvres innocents qui ont simplement besoin de connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous nous réclamons. Peu importe l'issue de ce procès, mais c'est la vérité et simplement la vérité que nous nous réclamons. C'est tout. Voilà. Le message est Zalika Kamboka. Présomption d'innocence et ali droit. Présomption d'innocence et ali droit. Jusqu'à preuve du contraire, ndenge justice a katina nous les Kambouté, Vital Kamerhe azali na présomption d'innocence naïe. Alors ndenge procès ke bandalelo na ba vérité nyonso ke bima tina suka nde tokoyeba est-ce qu'azali vraiment coupable to azali soka azali innocent justice ko akike wana muta koganga lisusu te soka azali coupable na o nyonso ke lakisama lelo carte sur table nde mokili momba koyeba soki réellement azali coupable ou pas. Basali nini est-ce que suko moni boya moni bato yense ba bukelo kwa moto ba bengani moto mais pourquoi toyebi ke ba eko kengela po mobulu ezala te to me po mobulu ezala te to vandi na biso tondimi yango po maladi wana koki ozwa ta biso ndenge totelemi yango mais ntango ozopusa bato ebele bapanzana bato wana baza kose concentre tovandaki groupe to respecte makambo nyonso tovandaki groupe ntango bayango baye kobengana sikoyo bato bakomi kopusana ebele bato bavandaki na bango bien mama bato bazalaki ebele te ntango bakomi kopusa nde bato bakomi groupe baloba likambo na bosembo mpo nzambe azoyoka. Mbote mwana mboka. Mbote mama journaliste. Oui papa, tomoni bino lelo yo ba militant ya INC boko soutenir penza mwana mboka Vital Kamerhe na procès na ezali bongo mokola lelo boko loba nini na mokola lelo. Ka obe nengo lo bibiso toye awa po na eloko moko ko soutenir Vital Kamerhe, président national ya INC, allié fidèle ya
Félix Tshisekedi président de la République. Tozali awa po ezali na makambo ezali koleka tozali kosepela nango te. Biso tozali na kanda ba humiliation baza ko faire subir Vital Kamerhe oyo azali innocent tozali ko supporter yango te. Tozali na détermination likambo lokola ekei ekende tina suka. Mokonzi na biso ndenge azali boye ayebi eloko te na makambo oyo bakoseli makambo si base ya barimer wana ekomi makambo oyo base saisir nango oyo ekomi bakomi kolandela ye yango mokonzi monene lokola ye oyo asali mingi mpo na mboka oyo kokumba ye lolenge bazali kokumba ye ezali makambo ya soni tozali kondima yango te. Vital Kamerhe ndenge azali wana bakoseli ye nde makambo balobi ete ye ndenge aza boye adetourne bambongo ye ndenge aza boye asali bamarché de gré à gré ye ndenge asali boye oyo bino boyebi nyonso wana na niveau ya justice ebimi na poisa ebimi eloko moko ezali te. Vital Kamerhe ndenge aza wana ayebi ni a ni be ya likambo oyo ezali kosalema ezali makambo ya soni biso tozali kobenga yango acharnement. Vital Kamerhe procès ebandi vérité kobima ekoyebana bokomona ete par rapport à makambo ezali koleka ezali nango makambo bafonde Bina pondu la justice congolaise pour la mokolo ya lelo po mingi ba koloba Vital Kamerhe biso eloko tozali kosenga na justice na bakonzi ya justice ezali likambo ya bazala objectif likambo ya impartialité bamanipule bango te baloba bakata likambo na bosolo eloko tozali kosenga bango yango wana ezali te sima moko boye telefone moko boye songolo pakala ebimi ebengi meno moko elobi te ndenge eza boye lokola ye aza grand leader ye lokola aza boye 2023 tanto ye mutu akosala boye ye mutu akoba président biso tolingi oluka ofina ye mpo na biso eloko wana tolingi yango te. Tozali kosenga na justice tozali kosenga na bamagistrat basala bamusala na bango na bosolo biso batu tozali komona yango tozali kosenga merci mingi na président ya tribunal oyo autorisé médiatisation ya procès oyo de manière à ce que biso nyonso peuple tomona bomoni makambo yango biso tozali libanda ya prison toyebi te bino nde bozali kolobaki bakati signal bon à moins que ezala panne technique mais soki eza panne technique te ezali basigne ya mabe ezali likambo basali yango na ko po peuple emona te ke Vital Kamerhe ndenge aza boye azali victime ya makambo ezali koleka matondi mingi mwana mboka donc soki lobby peut-être ekosala que aza condamné selon l'allégation oyo bango bakobimisa balobi ke non ayibaki asalaki boye eza yango wana yende président de la République po yenda signaki bakor wana na Nairobi yenda koyeba ndenge akosala mais soki président de la République eke asali oyo ya malamu te akoluka eke mboka ezala na ndenge ya malamu te soki arespectaka parole na ye atika kor wana ezala. Kamerhe c'est une personne mais l'institution reste l'autre parti politique ou bien les partis politiques l'INC. Il y a l'hierarchisation qui est là. Lui, il est le président, il est le secrétaire général. Il y a aussi les autres qui suivent le secrétaire général. Donc, on doit rester dans cette coalition-là. Mais moi, je suis Vital Kamerhe, je suis un contrat agré à gré. Je suis un Jamal, Jamal, il pas ça qui contrat. Ce que les hommes ils savent vraiment en réalité, mon corps va détournement. Ils sont là, ils sont là, ils sont 100 jours. À gérer qui m'a envoyé 100 jours. Aux hommes que ceux qui m'ont demandé que complice de ma camarade. Bon, Namibeko Balobi, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits.
donc tokoloba boye comme bango bazo léguer fait wana pas misa ba preuve ceux qui ba preuve ezali yé pas à mutu droit de défense est à coexister à ko défendre à koloba ba ko l'accepter preuve de part et d'autre ceux qui za yango wana to s'incliner devant la justice comme état de droit au toujours prôné et ça bongo ce n'est pas grave mais ceux qui za bongoté ba ko luka pas dédommager Vital Kamerhe pendant acte basalié na to mona ki banana mbote maman oui papa le penza to ko participer na procès ya mboka Vital Kamerhe et ça prévu dans le ko ba nini na mayo c'est ça la matinée état qui Vital Kamerhe là ça déjà na un mois na procès mental alors nous ko ba c'est pour la première fois ba ka chef de l'État pe basamisa bon message nanga Isaac lelo yo po to comme mona na mboka ezalaka te mais eko comme si réellement état de droit ils en mboka Congo donc d'abord état de droit dans la justice ceux qui réellement état de droit dans mboka tout ce que la justice tant ça ça non dans la mingi été donc ceux qui pinga que non état de droit dans mboka tout ce que la justice ça non mbote papa mbote maman oui papa lelo état de droit to balé état de droit lelo état de droit pas qui c'est le chef de l'État on pas Vital Kamerhe ko lo bani bon pour un problème wana oya Vital Kamerhe soit ça concerne kangami vous comprenez pour ça détournement les cambo c'est détournement na mboka eza mabe hein et le to luka ba o to za siko to l'état de droit faut to lutte contre la corruption o tout aza corrompu o to aza corrupteur be aza corrompu so ko ina mutambo ya justice justice ça la musana ngwa hein ton état de droit to luka mboka avancer to atanga ozonga sous simate to atanga okende liboso to atanga okende liboso to atanga ozonga sous simate o to aza détourné ce qui aza concerné justice akangi acha kuna ko azongisa musolo ya peuple hein o ya détourné hein tomoni moi leki na yo wana so komoni nani so nani so betane masara do misre mulaya mwana na dollar so eza bongo justice asa musana comprends oui alors avec Tina de maman message ko lo ba ko dans ces penzano mais matali procès ko mboka Vital Kamerhe bon message pena on a relancé mingi moni bato ne se batondi a ba pour na Vital Kamerhe pour ba ya prison ba auto le place ni ya mabe au moment qui faut to sala makadam pour avoir comme à prison ata yo mo maman journaliste ti o ye wana pour comme à prison au moni mabe eza pour comme à prison o biso bata combine ya bungu selemba auto mona ko atana bi ma tonge na kena tamboli ma tonge makadam mais elle na na combine nga so na nzela bandal na yebi ke na ko kitaka bambole na ye makolo so na ko kita makolo pona nini na selemba na combine nga po ba konzo ya mboko ba lingani ti bi bana susi na biso te so na yebi nzela bumbu okomika na coin ya shaba na bumbu wana so na tamboli mabe na makadam na kar na nga au moins ma carte retoboki mais la place moi moké place wana faut pas ça là on moni ka paquet $, au ba l'accès na TV tina ba chombo au ba mezemi la ba paquet mon $, et ça du place wana bon ba ozamite ma bébé ko pona ki mutema ma bébé bon pona ni bitumba na ngo tali biso ta na biso ko ça ko ba na yeka Vital Kamerhe tina président numéro 1 ne to yo ka ko azo pouvoir na côté a congolais baye ba posta na biso za nini ba mbongo na bango ba conteneur tali biso mais ngai so na kota na commune na kota ka bien mais comment so na commune na koma ba mbole nzele zati pona nini to kena na place wana nzele zati pona nini bango moko ba ministre ba nini bazo yati prison bazo za la place na bazo futa ba mbongo ba l'exaye na ko ba ngai lokote so ba bengi muyi bozaka fako so ko tape non ça e balaka non ça to ndima nyoso hein yete kam ta kanga ba kanga ba bele ba kanga na mitif na ye décide to sambate mbote papa mbote oui papa tu as dit que communicateur na kati ya INC lelo autorité morale no mona mboka Vital Kamerhe a ça déjà plus de semaines na makala lelo procès na ye lo ni ko ba penza mingi ba ko ba des humiliation acharnement ko ba ni affaire Vital Kamerhe bon biso to koloba c'est un suba te bele ba lo ba acharnement et yakara procédure d'abord ndenge makambo e bandaki toyebi kana mboko bato mosusu babenge bango mpona makambo ba 200 millions babenge bango mpona baprocès mpe mosusu mpona bayoka bango bayoka ite nayebi kutu mwana moko oyo mpe azali au cadre
il y a bateau to na bango coalition lokola ndeko Shadari alors baki pona yuma sebo meki a paralyser mboka que Vital Kamerhe la kisikali homme de droit herba pese invitation aye pour la kisake non azali homme de ya loi. C'est un peu ça non na eloko liboso yango wana nano mwana mboka lelo penza soki ba moniete Vital Kamerhe sa coupable ko ba fait penza mona ba Vital Kamerhe sa le penza ba plus de agré à azimo bosolo apesi moi sina ya stala makambo etali sima ndeko na ye Daniel Masaro penza ba signone ko la sapena mwana mboka Vital Kamerhe sa coupable lelo penza soki ba kati ete azali coupable mieux il y a suka bono coalition na IDPS ko kufa biso nde d'abord nde tozali a président na biso na prison loba na biso d'abord boye coalition na biso ezali toaka na kati ya cash que tozo soutenir kaka président de la République mais le problème ezali que toboyi na biso bon komisa ngo affaire moko politique ndepenga na yebi babiloko ebele boyo ka balobi amida o balobi boye et ali ba chantage ya Facebook na ba réseaux sociaux na babiloko ba fundeli Kamerhe makambo nyonso ezate yaka makambo ya bandako biloko na musozo yo kawana ya bilobela ya Kishasa na bilobela ya ba Facebook na makambo bandako wana père boye ba vérité na ngo emondenga lobia ko loba vérité erbo ko comprendre boye ba que non justice ya laka na balabala te justice faut ala na ba preuve ya ko lakisa ndenge ya ko lakisa na sengi d'abord ya na TV et ate que non yemo mtalo ba ya na TV signal ya canal futur de la bakati signal c'est bakati signal bino mo peut faire comprendre c'est bakati signal ya canal futur il faut comprendre que loko ni bazo lukata msuko bomba qu'un président Vital azali akoloba vérité c'est bon bakati talamboko yo tamsubo yebate soki bo meki que non buzobo to luka okenango na ba procès belé ba bidon tamso sala nasi na psebu to na posa ke mboka ngo e kende liboso bon mekango ka tamso na buzoba coalition IDP c'est comme si baza contre tenga mboka Vital Kamerhe po mikolo le kaki na 4e minute mona ki ndenge des autres ya ko sala makuna ba mama banga na ba dire na bango baza ko accuser déjà ya bino autorité morale Vital Kamerhe mais ça ne kolo bana IDP bon ce message na kolo bana IDP d'abord ndezali wana bango mona parti na bango na ba ya ko kabwana biso quelque chose ba problème ko ko zala ke to aka na bomoko biso nyonso oyo ki ata mutu moko sali déclaration boete bango ba ko kabana Shabani oyo kuna yebaka bango loko ba sala ba komisine tiwana parti moko ya ethnique na ba wewa o presque mingi ba mesana bango biloba loba ba yebi ate loko moko te ya parti ba cadre te bazo yeba o bango bazo sala te bato IDPS parce que ba yeba ba yebi so ba komi place wana ba lukango banda kala ke ba yebi nanyo asali nini pona to koma na situation oyo to so alternance mwana mboka toka ki selon accord bokene na Nairobi balbaki tour oyo eza ya président Félix Antoine Tshisekedi 2023 eza ya Vital Kamerhe kasi mingi bakolo ba ete Vital Kamerhe azali bongo candidat moko général na 2023 kuna pe na IDPS bakolo ba ete mandat na bango bazuti mkolo yeso akoya au moins ke bango baboyi ko céder 2023 makambo nyonso zokoela Vital Kamerhe soki IDPS akoloba ndenge wani kopesa nga mawa tokobaseke babosana ba makambo papa bande koloba état de droit yo loba ke non bino bataide bo loba ke non o 100 ans est-ce que na mboka na biso tokana ko mutu président mo akosala ka so seli mandat moko omo ko bakiselo mbala mususu seko ba loba 100 ans yebaka déjà bazoye bate ba linga ba mema mboko na dictature wana ekosimba te na Nairobi ya solo tokendaki tosalaki accord na bango na accord wana pe ndenge zalwane lobama ike non na 2023 ezali ke biso mais tokokenda wana ndenge apprécié te soki bango bakokenda wana acharnement wana etali bango Kamerhe babandi kolobela ye mabe lelo te kaya mutu moko ya bozolobele mabe ande dinzeta mbila bozokata ezokola omoni ya bato bazoloba makambo mabe mingi ya Kamerhe bokomona faux pas te bande wana koya ka ye wana boyebi INC côté bandi pe na niveau tokomi papa na koyoka bino tozomona niveau c'est consommé déjà entre UDPS na UNC bon biso tolanda na maloba président na biso alobaki to soutenir chef de l'État to soutenir chef de l'État kwa mandoyo
Ce qui d'abord biso de to boycotter INC to boycotter cash. Yo kasi bango makambe ko simba lisusu. To za pe ba réaliste. Tu ndenge za bonde to za cash na FCC. Yebaka ke 200 ndeti ya ndeti 3 beki. Ce qui yeba ke beki mo ke kwei gan. Beki mo se kwei ban. Ah boni. Toi la paix réalisme. Binonde ba faiseur du roi, binonde bo simi peza mon amboka Félix Tiazo beaucoup. Na ba dire na. Si président Félix azwa bokonziye baka soki boye baraté na mboka na biso Congo. Pose pouvoir. Okozwa pouvoir yo moko tata osali ndenge nini. Pape tien ale ye moko. Aluka ki azwa pouvoir azwa ki yango. Il faut osala allié. Yeba pe mboka na biso ba yeba te ke non to alinde tina baluba to zali na baswahili to zali na bangala yeba ka pose pouvoir na ba Congo pose pouvoir il faut luko sala coalition so sali coalition tato ya super so qui posa so nini yo moko okoka te ko yeba da ke est kuna Camère déjà zo kanga est 52 yeba na ko Camère déjà zo kanga est wana déjà et ya lipa na kuanga te bongo kuna ami tumba mi posenga justice ça ma libération ya mona paka soki ndeko wana amitumbi ndengo wana nde balobaka ata msusu ezali ebandeli soki bozana posa ke makambu ekende na nenga normal jugement eleka correct soki eleki na ndenge moko ya bien te na ndenge moko ya politique ke yebaka wana eya chose vrai na oyo sabino bokomona mboka oyo na posa développement bo luka to luka sulu to luka yango bokomona oyebi ke mutasalaki méthode pona to zonga bomoko ya pamba te babengaki le pacificateur akendaki pa mbemba akeye pa nani tozosenga justice esala musala nango normal ezwa banjonction x te y te po tomonaki déjà banjonction komaki okomona ke bakobengisa moto ya FCC okomona bazokotela ye epai ya ministre ya justice mwa biloko moka mike na badire toya biso ya miso toya na coalition ke ngai nayebike bata INC baloba biloba te po kuna mutu esalaka toya na bacadre bayebi me bamilitant na biso baya bamilitant lokola bamilitant baparti mosusu te moto akoso te moto atrahir Vital Kamerhe na INC azali te R déjà kaka bakote vital na prison yebaka déjà ba membre na biso na ba au cadre na ba ministre ba telemaki pa basala ku déclaration ba mona téléphone eleki na prison ayebisi bango ke non pas question ya ko sala déclaration to soutenir Félix Antoine to soutenir ye na cash to zakaka na bomoko mutako trahir azalité wa retrahir na éviter na retrahir président Kamerhe bisutu biso na INC mutazalité motuni za ba rassemblement 20 personnes bino boye belé yango la police ba pandi bino ba pandi de méthode biso ba ko koloba ke no méthode moni ngande za ngana ali mobilisateur na tambola na désinfectant na ngai na sala rappel sensibilisation pour na makambo corona virus naza na cache ne na ngai obi INC ezali parti ya masse comme ya parti ya masse ya pasi yo oloba pe olobi ate loko moko te batu bakoya na bango kaka ndeti ngasko ndenga moko nana papa na nga kamenga mona li charger animation pe mobilisateur ya INC siko papa na ngai bakangi azana problème wana nini yango nakoya me nazo respecter nako panzana biso bitoza to mwana ba respect mais bango siko ba sala ngona ndenge moko ya mabe que celui qui a volé s'est retrouvé à Makala. C'est vraiment une évidence. C'est tout à fait normal. D'accord. C'est tout à fait normal. Oui. Vous êtes d'accord, on a état de droit, on a découvert le visa état de droit. Oui. Naza vraiment d'accord, on a état de droit, Naza reprenait en haut, mais état de droit, on a Esukagaratek, et Vital Kamerhe. Derrière Vital Kamerhe, il y a toute une ribambelle de gens qui volent. N'a qu'à te caisse à l'État. Donc, attends là-bas, dossier, on a tout. Même ceux qui payent, Allande là-bas, Oyo, Bazalak, pas prédécesseur, Oyo, Bazalelo, Oba travail qui y en a, Oba Ibaki, Allande là-bas, Bango. D'accord. Sikoyo, selon yo, Nengo Zomona, Bakokyo Bandakolande la Siko, Banani,
nani déjà en dehors à Kamere bon ba deka ina sima lobby otangi ata moi 2 3 comme ba o net nga na tangi exemple musu neti matata poni ofuma landela yo ko soutenir balandela su banani balandela Bruno Chibala. Ah bon balandela Bruno Chibala. Moni ce qui peut balandeli et ça va bien parce que makambona esala makana mboka na biso omona que un chômeur qui accède au pouvoir subitement il devient millionnaire. Bruno Chibala il était un chômeur, il était un locataire, mais tant qu'on a accédé au pouvoir, les lots, comme dans Mbongo et Belé, c'est-à-dire il a pu voler dans la caisse de l'État. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Votre micro, au final, il y a Kabila. Ndeko Mbote. Mbote papa. Ah ton Selembao, makamuni nezoleka na Selembao. Makambo ezoleka awa na kata Selembao eza makambo ya jizia ya Kamere. Mais eloro ngo ngai na lingi na loba. Na lingi la same message oyo epa ya président ye moko na numéro 1. Place yaza. Depuis nga na botama tina ajo na commune ngoyo non na mona te ba interpella approche ya président akide boloko. Depuis nga na botama soki ngai na commune niveau oyo ya kokoma tina micro ya kolobela eza pona na message epa ya président message nezani papa na yo atikela yo état de droit na l'état de droit oyo atikela yo eza likambo nini boyeba soki eza nini tokosala nini poto kende wapi na moment oyo tozali toza makambo ya coronavirus makambo ya coronavirus yango excusez de le biboye na moment oyo toza eza makambo ya coronavirus toza makambo ya Vital Kamere pona mbongo na ye oyo azwaki oyo asesa misala soki esimba te soki esala boye toyebi te na lolenge projet ozali oyebi ntina nini oyo Vital Kamere ana prison bino nyonso nde bozalaka bongo boyebi makambo nini oyo bosalaka likambo oyo nga aza nango Vital Kamere mpona kosamba na ye ezali fo aleka en direct na TV moko TV moko justice nde esala musala yenda koyeba nani aibaki nani aza innocent. OK nga koloba mingi eza te. D'accord ndeko bon likama oloba ezali nabi oyo eza signal fort pona gouvernement oyo ya sika c'est ça tomonaki makambo mosusu ndenge bana oleka liboso ke moto ayibi otiki ye tomona mpe bato mosusu bazotonga bandako biso étudiant biso oyo toza na badiplôme tozangi misala omona sikoyo na minute oyo toza na posa nini omoni bango bavandi na bakinga kati wana toyokaka Kabila azali apart ça toyoka bato ebele lokola bakimbuta toyoka bamatata ponio babiloko ebele oyo esalema na mboko tomona lelo moto azwi pouvoir lelo asenrichir kaka lelo donc lelo se moto ake na parlement après 2-3 mois abandi kotonga siko mbongo wana ezalaka nini bon yango toyobi boye justice esa siko mosala soki tosilisi likambo ya Kamere oyo akangami tolandela bacibala banani bango nyonso biso tokoteleka soki babimisi Kamere réaction na bino ekozala nini mais soki babimisi seke peut-être kozala cope na bango télévision botukolanda penza ozaki bongo
badi topé maloba oya ba militant INC ba koloba penza na tina procès ya mwana mboka Vital Kamerhe kasi ba biseki biso procès wana ekozala direct na RTNC topé na Canal Futur ndenge to koloba lelo yo esi ba kati signal ya Canal Futur RTNC pe ekolakisa te toyebi pete soki likamuni ekoleka na affaire Vital Kamerhe kasi oyo ba militant ne ba kosenga ete ba ti lelo ba koloba ete Vital Kamerhe azali bon kaka innocent nyonso to wana ba koloba ete akobangisa po 2023 Vital Kamerhe ndenge ba yokanaki na président Félix na accord ya Nairobi 2023 ezalaki bongo ya Vital Kamerhe mingi ba journée ko ko sala pote ba yebi ke 2023 za Vital Kamerhe botikola na penza ndenge ba ko telemela bandeko na bango ya IDPS ndenge ba ko ba mabe contre président Vital Kamerhe ba ko boya aussi longtemps ba na coalition to ko ba te soki ba kaboyi déjà lelo si 2023 ba ko za ensemble te to ko talela dossier na penza ndenge ko salma soki Vital Kamerhe aza innocent ba quitter kasi soki pena azali penza innocent te to se la justice congolaise et ça penda Moussa Nango trombo na suka merci avec moi ma caméra qui botombela merci na bonne semaine partout dans le monde entier les grands saoudiens Michel Levo Bambo Tena j'en suis bon poste social depuis États-Unis c'est les tours de Lausanne mon vieux Roger Louma Molbel Monet la président Félix un tonton de caractère mon vieux David Olito Bambo Tena Néné à Kelo maman na Stéphano nga no soki nzamba zongi te tokutani na mikozel